ngai mama to na se mama yoyo lunama na sengi na bino bandeko na ngai nzamba pambola bino na sengi na bino bo s'abonner na site na biso www.mamatolonase.tv soki bo s'abonner na nzamba ko pambola bino ko tika bino te po makama malamu nzamba zo sala kati na site oyo zo ko laisa mama to na se bazo zwa lipamboli na bango no soko za nango posa kati na mama to na se nzamba ko zanga te na ko pesa yo na makamba ko bota na makamba mukanda na makambo libala nzamba te na ko zanga na ko pambola o nga na zo senga ka bo s'abonner parce que za site ya basani na nzambe ya solo ya lokuta te ba oyo bayebi nzambe na bosolo bo s'abonner na nzamba pambola. Shalom peuple de Dieu, shalom ozaka boyebi mama tolo na se bino nyonso olingaka mama tolo na se oyo ayaka na bandako na bino asepelisaka bino mama tolo na se oyo ayaka kooriente bandako na nzela Yesu Masiya nzela mosusu eza te ka nzela bomoi nzela ezaka moko nzela Yesu Masiya toza bongo na site na bino www.tolonase.tv bana nzambe tokosenga bino ka eloko moko bosabone na album na site na bino nzambe na lola kozanga te kopambola bino que le Seigneur vous bénisse en tout cas vraiment bosabone so okoti na YouTube okobeta Tolonase TV 100% Jésus esika bondoza ba information ya bien esika bondoza pena bonzambe ya bonzambe na 100% nango. Dieu, me voici une fois de plus, la servante de Dieu, la sœur Gladys. Je viens vraiment vous inviter à vous abonner massivement à notre chaîne chrétienne sur YouTube, www.tolonase.tv.fr 100% Jésus. C'est une chaîne chrétienne très édifiante où vraiment il y a des femmes de feu, des femmes de puissance, des femmes de Dieu qui aiment la parole de Dieu, qui sont là pour nous édifier, pour nous apprendre le chemin et la volonté de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à cette chaîne, vous ne serez pas déçus. Maman dans le monde entier, vous pouvez s'abonner à la chaîne www.mamatolonase.tv 100% Jésus. Kunande nzambe en tout cas azosala makambo minene kati na biso. Boya ba mama, boya boko mona loboko na nzambe. Nzamba alingi biso ba mama to telema po ete mama zali oya simbaka libota, oya memaka libota bana kokende na Yesu. Yango toza na posta na bino boye bana ko s'abonner na chaîne na biso po ete nzambe apambola biso nyonso na bapasi na biso na oyo nyonso toza koluka na mokili. Tokozwa ngo na kombo na Yesu. Amen. Nazali moko ya kati ya lingomba ya mema mama Tolonase naza représenter bino site oyo bana na nzambe bano baza kokima esika mabe ezali oyo bazobanga nzambe soki bokoki koya kosangana na bala nyonso ya mema elongo site na biso ezali www.mamatolonase 100% Jésus. Naza koinvite bino bana na ngai ekimelo mosusu ezali te esika ya kobombana ezali te kaka Yesu Masiya. Boya bolandaka biso nyonso na bachaîne boya kovivre bomona esika nzambe azali ebongwamaka te ebosamaka te. Merci.